Annie. Joseph, n'est-ce pas? Nous avons le Joseph. Joseph est allé émission et bendamaki pa ya maman Annie parce que to zalaki un peu pour le mingi makamotali ba Rachel, ba Jacob, ba Noé, nyons oyo zaika na mukanda ya Genèse kaka. Mais maman Annie a comme on a été avant que to continuer ba mater na biso na na Bible. Eza malamu to kaka mukanda ya Genèse nyons. De ya mwana to yeko to mwana mater na biso à partir ya Genèse 37. Si na 50 pour toka na mukanda ya Genèse et puis possibilité ezali ete na ba émission ezali koya to kolobela pe Jardin d'Éden parce que yango mte fongola ki mukanda ya Genèse et puis tokoya pe kolobela lisusu clan Sarah maman Sarah parce que ezati malamu to yeba pe source ba mama to biso bana ya bandimi na mukili oyo to uta wapi pentina ba religion et komi ko kabwana na mabele oyo to te ko yeba place ni ko kabwana ba religion et uta yango wana mama Annie yebisa biso semaine passée place nyango to sukela kati na émission na biso oya la vérité concernant Joseph. Bon to suka place pharaon bando taluta ke tungisa ke mingi. Ba bengisa di banganga ba magicien ba to bele abengisa ki wana ba ya kopesa interprétation ndoto moko kati na bongo ko kite. Yango sikoyo ba yebisa ke mutako kofu ede yo ezali Joseph azana prison. Joseph expliquer tina bandoto wana. Merci. Kati na prison roya komona ete muntu bapesa ki promesse yake na koyebisa rapport epa ya mokonzi babikisa ye abosana ki na ye mais quelque bambula après 2 ans de ayeko se souvenir tango lui makambo ndoto ndekaki wana mais bandoto ngande place na ligne pe ko beta c'était mama Annie yebiso émission mo to présentera ya songe n'est-ce pas to lo bayi bandoto ezanini ndoto ya ezali wuta kantonga nzambe kama mtfa apesa interpretation bandoto. Merci. Bandoto ko yuko ya na mwana na mtu na mabele. Ba vision pe ko yuko ya. Kasi prophétie na yango qui est révélation na yango ezali kokoso. Révélation nzambe alobete ye kaka mutakolakisa na bana ya batu. Soki likamo nzambe alakisa na révélation te ozokende nulle part. Yango na makambo ko mingi na église na biso lelo na yebite mama Annie soki na yoki te église oyo mama ona bikola ke babikola kai chaque jour okona okuta place ona rima reke ruga oh nzamba lobi na ngai ou bien arutuna oyeli nini yo yebise makambo nyonso yo na lota kindoto boy ndeni na ndoto na oyebise yepe abetika bulu na makambo nyonso yebise pourquoi pas fallait yo loba yo yebisa makambo na yeli. Bien. Les places où on a Joseph 2 fois en prison. Ayebisi batata wana oh. Mutu moka za nguya ya ko interpréter bandoto ba révélation azali pe kaka tata Nzambe. Ye moko kaka Nzambe. Et pas ya pharaon pendenye moko. Joseph abike oh mokonzi mutu moko raison za ko mona ki ba magicien banganga ba prêtre ndenge na utu ko bengisa bazoko ko interpréter bandoto na yote. C'est passé ba sala ona ndenge na bango. Parce que là il n'a pas seulement la Nzambe, c'est pas parce qu'il y a une révélation, il n'a pas yebisa yo. Les places to comme Joseph a saigné Nzambe, Nzambe a pesi révélation, révélation yango explication et pesa melaki na mokonzi. Mama Annie na épisode de ce uta koleka asila iko pesa yango déjà. Bande ko kuba na kotanga Biblia boke na kotanga na mokanda Genèse kaka kuna ogono okuta place bazali kolobela ba makamyo zitali bandoto wana ya 7 ngombe ya minene bamelai baona 7 ngombe ekauka na ezabenzaki na bilonge mabepe kasi nga bao bayebi émission na ngai na kendaka mingi na place kokoso ezali na place oyo secret ya ndoto to ya likambo ezali mama Annie tango na mutu ete place oyo batu mingi tokendaka na ndenge Joseph alobaki ete de ndoto ezana ka ndoto moko Joseph alobaki bongo que les deux ndoto na ndoto moko parce que oya bangombe ezaka seta ya nzala ya production ya kitoko kuja kuchabalala et puis seta ekozala ya mpiakasi et puis ndoto msupe opesa kisema sango set eboti na nini na soko moko kaka na nzete moko kaka na set lisusu ya mabe ekobotama na seya le set wana liboso et puis on peut pas est yake kombola ki yango set ya mke ekauki e bon ba kauki ba fani kaka pamba ba meli lisusu set masango oya nini ya kitoko oya minono ya minene bien
Joseph alobaki ezali ndoto moko kaka. Kasi kobosana te na yebisaka yo toujours mama ani ete taya bampaka Abrahami bayebaki nzambe ya solo. Taya Ancien Testament bayebaki nzambe ya solo. Kasi biso bato botami après Jésus-Christ toza na secret, toza na clé ya koleka bato ya tango ya kala. Mama ani sango na mutuke tango Jésus-Christ aye bapotre baye molimo santo eye kati na biso bato ya suka na mabele oyo komona na biso faut la double ou même 7 fois koleka bato ya tango ya kala ya solo wana bato mingi batela ngate bato mingi bandima bango te bato mingi bayebi ye eza ya solo ndoto oyo ezalaki apparemment ndoto moko kaka basi en réalité jamais ezalaki de ndoto ezalaki de ndoto avec même interprétation mekeba place onde nalina kota sikoyo ndeko yo kuna simba bible yo mzali docteur yo mzali professeur yo mzali abbé soki tokoyokana te émission la vérité tosengaka mpe critique eya bato nyonso bacritique na ndenge balingi kokritikele mateya na biso elingi kota sikoyo premier épisode ezali kaka cerclage mama ani avant na kota osi oyoka ete mutu na vie na ye akomi soit directeur soit aza na compagnie soit aza na bozwi ya kitoko bambula wana aza kopela na mbong osi oyoka yango deja nasina yokango atambulaka na bakamio nini bakara minene ashia bamercedes kaka oyo eza kokute ba 50-60 $, ye ake ebala moko cash atangi yango bavoyage pamba na poto osi oyokani yake bana ne bavoyage mwasi nalataka basuper d'ailleurs kosakana kutu te okoti na kati ya lupango 5-6 voiture etelema wana n'est-ce pas mutu bongo kaka wana bien wana seti ngombe na ye ya minene wana n'est-ce pas est-ce que so oyokani yake mutu oyo he abambami ye mutu oyebaki azali na bamercedes ya somo boye ye wana komi mampopo nyonso ebimi bimi ye na libanda azongeki betelemi neti awa naomi bien place oyo naye koloba ete ndoto oyo farao alotaki lede ndoto mpo na jacob ezalaki ndoto moko kaka ezalaki koexplike nzala ya 7 ntan ya kozwa ekozala na ntan ya mpiaka mpe ekoya ya solo kasi ndoto ya mibale ya masango ser nanga tika otia yango na mutu ete ezalaki ndoto totalement ya farao te me ezalaki ya joseph ye moko kaka na ndenge nini merci otuninga na ndenge nini ya liboso nzala ekoya na egypte na monde ndenge naza koloba ete seta ya ntango ya kolia kudi ya kuchabala ezali seta ya ntango nzala ezalaki 7 ngombe wana minene 7 ngombe ya mike ndoto wana ezalaki kaka ya farao ye moko kasi deuxième partie deuxième section ndoto yango ete 7 masango ya minene baye komela yango na 7 masango ya mike na meme nzete ekaukaki ekomole mopepe utaki na este ezalaki une préparation ya ye moko kaka joseph mpo ayeba koma nzambe alingeli makambo yango réellement elekela parce que bangombe oyo baza korepresente nini nzala kasi ndoto oyo ya masango eza korepresente graine okoki koconserve misuni te okoconserve kaka nini biloko ya verdure kaka végétation kie yango wana nzambe apesaki révélation oyo epai ya farao kasi joseph aza na ntan ya kokɔta na badetail epai ya farao te parce que wana ezalaki management mosusu nzambe arevele sikoyo nani joseph keba koma okosalela na ntango ngai nzambe nakopesa promotion mpo ozwa poste wana keba mpo esheke esala nini ezala te de ndoto eza awa moko eza ya pharaon général nzala ekozala pour 7 ans epuis nini tout cecili kasi oyo ya mibale keba bamasango eza korepresente végétation crise sécheresse ekokota mais surtout management koma okokota parce que tala mopepe uti na ese ekobeta ekausi nini masango oyo ya mike me masango oyo ya mike ekufi mpe te emeli masango 7 ya minene keba bangombe wana bamelaki bangombe mosusu me awa masango oyo ya mike emeli masango ya nini ya kitoko epuis ekoki kaka te bango nyonso bazalaka na meme tige ya nzete wana ekombolamaki te pour vous dire que mathématique eza koleka awa eza très simple 7 ans ya mpiaka kolongola yango te
7 ans pour les deux, ça doit te faire 14 dans la même NZT. 14 ans, il y a un scénario économique. Ah, yo, Joseph, pour 14 ans, tu seras occupé. Nous battons. Satan pense m'dap prier. Satan pense m'dap tomber. Satan pense m'dap périr. Ouais, qui sont dit? C'est pas vrai. Ambissance pour caser là. Mais frère Gilbert dit c'est pas vrai. Mais François dit c'est pas vrai. Et Inès dit c'est pas vrai. Bassin Oba dit c'est pas vrai. Tout le monde yo dit m'ba filer m'bal ouais si c'est vrai. Yo dit m'ba filer m'bal ouais.